Ils ont signé le mot la maman au bazar na bango belé hein. Non, la maman est ça que quand elle a fait ça, moi, sentiment bilingue. Elle me dit maman, vu selfie, non, filmé. La maman. La maman. La maman. La maman. Parce qu'il y a besoin madame Bézi. Tout ça est réaliste. Elle me soule le lobo. Non, nous avons pas si texte qui pendait ni. Mais à la biso le quoi bana. OK. Parce que à la biso bana auto to ba exemplaire. À la biso bana auto ça la ke ba play. Exemplaire. Par là ngolo bani ba to ba play texte. To za la kindumba te. To la na ba bar te na sa kwiti. Bana ni de bala na baba. No za mukala. Omuta bibengi la mama ye moko wana aza mukala muninga ni mwasi alobelaka muninga ni mwasi ko biso mama na biso alobela muninga ni mwasi te au contraire baninga basi nde balobelaki baninga basi nde banviaka yango la bobenga yo to benga la maman répondre batu na genre nini alobi ke ngai na koti sikutu leki nanga e bongo yo mto kota mwana sko boluka comédienne ou akota mwana na théâtre Vous allez qui n'est pas la théâtre, tout ça, tout. Nga vous m'avez dit, bon, bah, on va dire, bana. On va dire, qui prise en sala. Oui, ma maman Kalunga, Miss Kalunga, à côté à déjà dans le théâtre, nani Yagabi, nani moi n'avais pas côté dans le théâtre, nani sous bazar moi belé, au bas côté ça dans le théâtre. Mais Thérèse y a payé, moi naie nani salaki nani Sabrina à côté ça a zappé artiste mais au juste 7e azolo bilani télé biso mukie pour batu ba comprendre mukie bolo bilani na bango ya za mutachoka makasi bon alors mutachoka tiaka moi choko après sous la sala sous neni ata be faut l'été belé comme un jaune ba couche belé nani o je mazolo bela tozo ibati ba vi na yo kitoko te salté sointe et puis que ta produit ba dégager même ta produit sur la sointe oh au moins ba ta produit à poto ba na ba produit pe no vendre o ba te mutata produit pour à la fraîcheur pour yakina ba qu'on a kini a ebi non stick té ayebi stick te ayebi anti-transpirant te ayebi nini déodorant te ayebi parfum te wana obimisa solo makasi wana azape na eau de parfum te wana nani kasi ye mpo na ye ateka parfum mais entre yo tie parfum soko oniki bien te soko sali citron te citron aussi citron pene bo frotter so ya ezala makasi sengeta citron na bicarbonate basololaka bébé kende na poto kuna bazalaki bakutanaki basololaki base fréquentaki voilà donc a souhaité na epona bazalaka bien te non a souhaité sœur na ye joyeux anniversaire to côté mususu pe anniversaire les garçons ne vont quoi apostakate et voilà siko photo tuna bango bali bango na ye bazaka pe na relation nini ko croire na ye moko denga mi croire ka non la zabwe boboboe ba affaiblir ye en fait natikala ngai non ça la injure on dit ma finga la bango et pas madame David elle quoi levir na kati ya nini ya mikate est-ce que tu comprends bien ma finga na bango misusu yango ezo permettre ba linga et ba linga voilà au fil à mesure bo finga mutu mo trop batu ba linga sous makasi parce que nga kutu pona ngande na abo na conseiller kutu bango ba beta madame David Kara. Et puis la vidéo va vendre obela comme ya Gabi yaka. Donc mon ya Gabi qui jale lona. Mon isko va moi ka kitisi ya Gabi longo comédienne, alongo actemner na mboka langa o nga na respectaka. Ko ba bengi aya o défendre. E bon koni et puis ya Gabi va na bengi sila yaka. Pourquoi ebi ya Gabi yaka na yaka na. Ko ya na fatika bloka bongo pour na ya nanga. Netini. Bo comprendre. Et là, madame Bézi na simane. Et ça, les mina vie nanga. Bo comprendre. Bo comprendre. Tout ça na YouTube, bo comprendre. Et puis nous voyons que tu as formé qui chaîne, tu as soit à formation. À cette formation bien ta 4 à 3 séances, fallait à 12. Il y a 3 qui est 12 9 mon bataille mon Kima.
ya zoka ba élémentaire ba leçon ya bandel wana nde ya zwa mais opener okota on a kata profondeur azwa te donc zoka introduction tokoloba a développer côté moi introduction la pour moulai présence ya maman Laure Mbongo ye pe lisusoye na surprise ya bana TikTok maman Laure Mbongo a da moto a salé qui déjà Benda Bevi a souhaité que déjà na téléphone na vidéo on a une vidéo oui mais cela ne suffit pas yango ye mo ye ko se présenter yango ye mo ko suffit pas pe na tina restaurant oh là a les cartes a les fleurs a les enveloppes ce n'est pas normal. Pour tout le monde, voilà ce qu'on a diminué quand papa n'a pas pu à théâtre. Ben vu que tu peux la génération a été, ben vient na simanae. Ben la génération on a été. Le vin du cinéma congolais, c'est Belgique. Les sons qui coulent dans les veines du cinéma congolais, c'est Belgique. Donc, sans Belgique, vous avez la maté. Attends, l'artiste, on va se la citer. Kala! Tout le monde va céder. Oh, bon, mais bien sûr, vous avez un commissionnaire à ma part en bas. Oh, mais vous commissionnaire. Oh, vous avez un commissionnaire. N'importe quoi. Yo commissionnaire maintenant maman Lupango. Yo commissionnaire dit bien dans Lupango pas sommer pas na bino ba commissionnaire. Désolé pour vous. Les qui n'ont dit piné à na mapango. Azan mapango ba asomba et asomba mais yo za commissionnaire. Yo za commissionnaire aux anani. Pourtant on ça la commission mutu. Après peut le pas mo refelet. Mais selon ba dire 7e on dirait pour un 7e bagarre pe. C'était bagarre depuis même ça sombaki. C'était bagarre pas sombaki. Pour y a commissionnaire té. Mais la tout soit yaya, y a mon commissionnaire. So abi que non yaya nga na le commissionnaire parce que t'as pas tellement abélé. Ah, c'est la vérité na mo boa bomba. Ba yeba ni bazala ba tout batakana. 5 na ba. Le lobo est 35 ans, 40 ans de carrière, tu raisonné. Ba ko sabe documentaire, yes ko ba okuté na. Yeso ba mindeli ba yende ba yo nde olobeli to ba par rapport à lignée na yo olobeli nde to yota na Gabi na sala ba naître ba yo kuté naître naître ada côté msu phase zo lemba place msu pena phase ya makasi kelanga kuna anniversaire moko ya ko pesa la âge ya ko tumba bevi akomata na 100 ans lelo be aso maka mineno emonana e bongo ba bikola bevi o ba jalelo ya ba ninga na bango ba comédienne. C'est comme ça. Hein? Ami bina ye mutu moninga sona vai na kit o ya ngwende na ngaki bokonzi mutu na mtu azwaka part na ye ye azu eteni na ye parce eteni neti ye siko azu eteni na ye donc azu comprendre ko zolo comprendre que na lo bela a poussa la télé le ke musika yango wana siko to muti na TV abi pe en tout cas Marie-Jeanne na chevi pena esila a poussa a comment vous êtes dans la chevi na soit le bon peut-être parce que le lobe ici la zana baba cook mais Marie-Jeanne aime sous ana bateau te ya comment mon beba bololé mon ba soutenir kaé mais côté jouer surtout bien si le thème matin na Marie-Jeanne non jouer hein si le thème matin na Marie-Jeanne non jouer donc selon you si la hôtel m'a même pas na cheville à Marie-Jeanne na ko jouer maman la so aza exemplaire aza digne a muto sa makambo e mona na société a muto alongola la facilité a muto alinga ba pachete banani nde balinga a pe muto atiokote banani nde baloba donc moins de reka be makila et puis quand on est sali noir la tatioko bo soufara ayi kasi wa lo bate ndenge nini ya mkole suyo c'est le quoi boître et vimbia wa wana encore yo linga bleu va na gauche to bimisi ya yo mélanie yo tike comme na niveau faut melaka pile po be vinza ba batele ka ozala ka envie sko yo makam tu bebe ando sala tema yo bano nyonga ya minita suka so moni pile ya mukie ya mi diembi kako po be vinza batie wana lelo te
tant que yo okolisa ko ina na yo tant que yo okolisa motema ba madame Belzi nzamba lolo a continuer ko batela ye parce que secret na ye azwa ngo na mabondeli azwa ngo na ko fukama yo secret no azwa ngo wapi Pourtant ngalo ba bongo tanga bato ba finga papa na elombe ala botala bato ba finga papa masumu oh ya ado dédicace bato ba finga ba collègue ko ba mama top ba finga ba Milo hein mais obi ba finga la Irsile oh ya ebisa producteur abi producteur na jouer na film wana te soki botie te ko botie pe pour rappeler jouer et puis yemura lobango. Ma fête continue hein, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Voilà. Voilà, moi c'est Shop. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux. Merci infiniment. Merci, moi c'est Shop. Toujours. De l'écriture, tu as dit écriture na défaut. Belvi quand il a patronne. Anniversaire. Mois d'octobre, tu n'as fait rien. Tina fait donc du 1er à octobre tout quand on a 31 nyo faisait y donc muto monde que on a surprise na yo za on ndako t'inquiète to moni ba viva riva to raisonner à Gabi surtout sur total viva riva to raisonner à Gabi il y a vie to raisonner comment on y viva nani viva riva batala ngo tina ba avion tala no moi place to raisonner ya oh tellement que on a besoin de bateau. Tellement que on a besoin de bateau. Parce que tout bon ça va démarche à voyage l'élo. Bah ben ok en octobre à ba rendez-vous exact. Rendez-vous tout et ben en novembre. Octobre ba rendez-vous exact. Ce qu'on vivait en man que on a oublié besoin ya mboka ni. Octobre mo bimba. Donc ça veut dire et soit ça passe. Tout le monde va dire comme soukola ba bela. Tout ça, $1, tout ça, maman surprise. Surprise la belle à bon côté. Baba cook. Ne pas live na bango. $1, tout ça, maman surprise. Surprise, va ça la rango bon côté. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Il est midi passé ici à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce net moment. Nous sommes avec Jemima Ibele, gros bébé de la presse, avec nous dans cette petite interview analyse que j'ai dit déjà. Bonjour. Ouais, bonjour, caméra cachée. Bonjour, sur GI Télévision. Bonjour, on a ma base Nyon Sotru à famille Libota et dans la famille Libota TikTok, famille Libota Londres, famille Libota WhatsApp, famille Libota Facebook, famille Libota Instagram, famille Libota Snapchat. Donc ma famille Libota Nyon de partout. En tout cas, on a pu nous en beauté. La moni, maman Martine qui landa de moi-même, elle c'est ma mère. Maman Martine qui landa. Merci pour votre soutien. Et Koinda Mabé aussi. Merci beaucoup à maman Brigitte Nkoufi depuis Londres. Bambo Tenayo. À la grande H, Madame Sakina. Babi wana moko ya famille Bota TikTok. Wana ba mère opena ba sima pena Madame Belzi.
na bo katimeni donc merci beaucoup na bango tout papa Jean-Boud Maembo bambote na yo ouais bato so engagement ebele ye moko Poutine dans le critique mama Kioma kolo histoire atika bato na défaut la maman mami mkolo kombo kwa mami atika ba nani na défaut la maman mami ouais atika bango tout ya kotengama ba avoni bedi ba pante tengama ba. Merci beaucoup Jelima Ibele to bandi directement na ba question na biso tango zo ba la maman ezongi singa na eloko mo bo to banda directement wana ezongi singa na eloko mo bo la maman ngo bazara na bango ebele hein. Non, la maman eza que quand on a fait ça moi ba sentiment bilingue sinon ça maman ba vie selfie non filmé la maman alors yom to bandango la maman bango kuna seke bazongi pa na bino to bango baziango sikoyo ba bien fait la maman parce que ya biso madame Bellevue ouais tout ça ba réaliste sous lelo boy nano nzaba pesi ete soki pendeni mais ala biso le quoi bana OK sko ala biso bana auto to ba exemplaire ala biso bana oyo to sala ke ba play exemplaire biso de parla ngolo bani ba to baza play te to sala kindumba te to la na baba te na sa kwiti bana ni de balala na baba bana ya batu mususu biso to benga bevi la maman parce que a mérité place wana ya maman mais bon biton balobi la maman c'est réel après ça conseil hein il peut être mérité kuna la maman il a mérité koza la maman te oh la maman yo maman na ngoza sumukala muninga mwasi ezala ata oh bile bango na za mukala o muta mi bengi la maman ye moko wana aza mukala muninga ni mwasi alobelaka muninga ni mwasi ko biso maman na biso alobela muninga ni mwasi te au contraire baninga basi nde balobelaki baninga basi nde banviaka yango wana bobenga yo to benga la maman donc yenda le quoi miroir aloko la étoile parce que batu musu ba otala ba ozimele voilà bandi mabe hein bandi maman na bordine la maman na biso aza exemplaire aza digne a mutosa makambo e mona na société a muto alongola la facilité te a muto alinga ba pacha te banda ni nde balinga a pe muto tioko te banda ni nde balo donc moins de reka be makila et puis quand on est sali noir bata tioko bo soufara to comme pe da moye to ana ki ebi na ki mission na yo na noko prince Luamba boire kilo moko wana ileki ka batu directement boye donc bosa boki mulo mpanza bi mbongo na kindo liana ba pasha yo tuniye boye bolekisi yango ba moko après yo utolo ba awa lisusu mbongo nani ba yalinga ba pasha te nani ndi boso bokila nani o juste bokila mutu te mutoyo alinga ba pasha mutoyo mbongo neza pona ba jeune garçon ayebani donc yebani na yepa batu nyonso ada peu trop léger en fait trop léger ada vraiment là ba moi ba valeur à kibo moi si tu vois moi si même na la tenue tu sens que la valeur au sentir respect moi la tenue à moi si même tenue à moi c'est dans la respect donc il y a là ta tenue de santé na la telo moi ya bras cassé mais tu sens que na respect OK c'est na bombi ba parti o que ko gêner ba na TV na za la respect na nga mais on peut détailler biso mukie pour batu ba comprendre mon mukie bolobela na bango ya za mutachoka makasi bo ala mutachoka tiaka moi choko après susu la sala susu neni ata avec faut l'été belé comme un jaune ba couche belé bon ata avec crème makasi la rouge même makasi nazo imaginer mutu moko bo mais nazo ba te so eza yeto te nga tanga koma mutu te mais ba bayebi e pour ata choko makasi et puis rouge même makasi bato ba comprendre na si ba tie so ba jupe makasi OK bon c'est bon merci beaucoup tozo to ozala nga moi bandi na mbuko bandi ya mabe toko teno na nikambo ya anniversaire oyo anniversaire ya maman Bellevue Kandi pourquoi ba surprise sur surprise sur surprise ezolandam yemoko déjà alikaki to monaki vidéo na ya baki anniversaire na yeza octobre mobimba mais lelo lisusu to moni so surprise mususu lobela biso non eza ni nan ba surprise sur surprise la surprise de maman la biso Bellevue Kandi la patrona Poutine de l'écriture maman comment boka da so hein na elomo be na sala wa
Maman comment Poutine de l'écriture, t'as dit que l'écriture n'a défaut. Belvi quand il a patron. Anniversaire. Mois d'octobre, Tina fait aïe. Tina fait donc du 1er à octobre sous 31. Nyon faisait aïe. Ils aïe. Donc muto monde que on a surprise na yo za on landa. T'inquiète. Tout le monde présence ya maman Laure Mbongo. Yé pe sous soyez na surprise ya ba na TikTok. Maman Laure Mbongo a des muto a salé là qui déjà Belvi a souhaité que déjà la téléphone na vidéo. On a une vidéo oui. Mais cela ne suffit pas. Yango yé mo yé ko se présenter. Yango yé mo ko su quoi yé na tina restaurant. Oh là. Aïe les cartes. Aïe les fleurs. Aïe les enveloppes. Ça dit muta mbongo le mambongo te. C'est madame Belvi ala ba dollar na ye. Mais maman na biso Laure Mbongo aïe les sous ba dollar. Ah. A pas coller le sous. Vous êtes défité. Par rapport à Mousté, est défité. Par rapport à Moussala, oh ya malam, oh madame Belvi, oh sala. Bateau balingaka, madame Belvi, on se sensibiliser, bah ça les va surprise à bon. Madame Belvi, aïe le côté innocent à battre. Oui, tout le monde a dit une vidéo vendu na pasteur patron. Avec un restaurant. Aïe bien le côté. Tu sais que les souvenirs dans ça là, parce que c'est pour des belés boy vraiment. Moi na le bac ni, na bac no ba surprise des ça. Maman la biso peut femme ta ma pas ya. Ah, donc ici il n'en t'es, il faut continuer. Tu comme les 31 t'es, tout ça dans le couteau. Si tu comme les 31. Le 18 et tout ça ma casse. Toi ma casse bébé, ça le calme. Tout ça penza. Pour ngape non na c'est madame surprise t'es. Moi on te sala les qui ensemble. Même si on peut lancer la madame peut surprise dans ndenge na. Dans ndenge na pe. Oh. Na beng pe ba pe accompagner ngape la coach pe na surprise. Eh, pour madame Belvi, on méritait mieux, on méritait plus. Na musala au sala. Et puis acharnement au madame Belvi a joué dans les réseaux sociaux. A mutu mo masa tika. A mutu mo sa kima. Acharnement parce que ba dimina kaende moral. Ba dimina kende confiance en soi. Ba linga ba longolé, hein? Kokwa na ye moko denga mi croire que non la zabwe boboboe. Ba affaiblir en fait. Natika ngai. Non ça la bato injure. On dit ma finga la bango et pas madame Belvi elle quoi levir na kati ya nini ya mikate. Est-ce que ça on comprend bien ma finga la bango misusu yango ezo permettre ba linga et ba linga voilà. Au fil à mesure ba finga mutu mo trop. Batu ba linga sous makasi. Parce que nga kutu pona ngande na abo na conseiller kutu bango. Ba beta madame Belvi kara. Ah. Moi kara na bango. Peut-être madame Belvi a eu qu'à l'insulter. Mais bino ça des films ah bolobi qui est ceux qui na mission na ba bataille combat Belvi te bon ta la maté. Mais parce que Belvi a le col là les sons qui coulent dans les veines du cinéma congolais, c'est Belvi. Belvi quand les sons qui coulent dans les veines du cinéma congolais. Du cinéma congolais, c'est Belvi. Yango wana bango fo batanga kombo le sans Belvi total la maté. Ata ba artiste o ba sala cité kala total bona ba CD wana ebit. Na ba cassette ba so tango bazongisa ba archive kala. Total la ba siki toko ba ngenga soka ti kola na single et sali boy. Ba mama na nyosto ba sala la succès wana kala. Lelo ba koma na moko lobela Belvi. Moi madame Belvi atoyo sala miso mafinga o lobele. Ato sali ma monsieur ko kumisa ya ki jalelo o lobele. Ato parce o yo critiquer o bete lo ka ba ndika lo ka ba jeton o lobele. Ah de même ba comédien o ba sala ba combo lelo ba komba ba inutile parce que madame Belvi est là. Donc là yemo a sali vidéo à lobi anniversaire na yesu ki. Abi mois d'octobre mobimba. Donc ça veut dire et soit ça passe. Tout le monde ba ndeko msukula ba obela. Tout ça, $1, $1, tout ça, maman surprise. Surprise la belle à bon côté. Baba cook. Ne pas live na bango. $1, tout ça, maman surprise. Surprise, bah ça la rango bon côté. Bino mo sala ki to mona yi makele était to moni directement na 0 heure. Sans problème. Sans makelele. Bon bah zobela $1. Mais c'est vraiment des surprises. C'est surprise. C'est derrière la portée de tout le monde. C'est surprise. Elle aura boqué fait nous sommes s'attendre qu'on puisse. Voilà. Voilà. Mais l'anniversaire au Ebi que ça va nous patient. Pour va nous bazo souhaiter madame Belvi quand il va joyeux anniversaire. Vous va bien na ba tout misusu ya ba o ba solara bien pe na madame Belvi.
est-ce que yebi kende nini batu misusu bazo souhaiter madame Belvi ba joyeux anniversaire po ba yebi ke ngana zalaka bien na muto asolaka na Belvi kandi pe bien ya ngwana nga ifuna souhaiter bien te bongo te net mama lo ndenga ye mo kaza azala bien non na madame Belvi datangelo mutu moko tangati Sonia Evolo asengi tout le monde a publication a publié madame Belvi alors bien oui avant que tu souhaité joyeux anniversaire a publié joyeux anniversaire Belvi quand même par rapport à anniversaire wana est-ce que pour sur la bien na irsi péché ngate te yangwana a souhaité madame Belvi sœur ne bazala na groupe Simba mais Sonia Evolo kaza mwana papa Lombe na Simba OK ici moi appelle Lombe Belvi moi appelle Lombe mais Sonia Evolo va betara trop na Irsil baza ba camarade na Irsil ouais asa camarade peut-être ya Belvi te mais yina Belvi ba bato da ba yebana ba sololaka bébé kene na poto kuna bazalaki bakutanaki ba solaki ba se fréquentaki voilà donc a souhaité na pour na bazalaka bien te non a souhaité sœur na ye joyeux anniversaire tout le monde a côté mususu pe anniversaire les garçons et vous quoi apostakate et wana siko photo tout na bango mbali bango na ye bazaka pe na relation nini faut aussi demander quelle relation oyo Sonia za lango na yaya yango msu a souhaité ka été c'est ça pour tout le monde la plupart ya bato bazo souhaiter ka Belvi mais ba anniversaire mususu pe les kana ba année précédent tout le monde ba poste na bango Sonia Evolo directement comme ça a souhaité Belvi kandi a Monica ke maman sa makamine na mboko na ko kanga mutema te aza ko pena ko mema pena production likolo amto asimi bato en théâtre mangi ba Sonia msusu kuna poto kayu msu ya théâtre comment mukie plus kayu atalike atanga na tourner la ngate ndeko la nga mwasi Belvi au sa musala a compter toujours ko tombola komba théâtre donc a fier Sonia apena fier makasi quoi tant toujours maman Belvi kandi anniversaire na maman ezo pesa tu susukanda bazo silika bazo yaka ba sorti mais de pamba pamba moni atakutango aussi la télé auto yo na moni ya mukolo pa yaki ayi kasi wa lo ba tendenge nini ya mukolo suyo c'est le quoi boître et vimbia wa wana encore yo linga bleva na gauche to bimisi ya yo meladi yo tike comme na niveau faut melaka pile pour Belvi za ba bateleka ozalaka en vie parce que yo makam tout bébé ando sala tellement yo bano nyonga ya minita suka so moni pile ya mukie ya mi diembika ko pour Belvi za batie wana lelo te tant que yo okolisa ko yina na yo tant que yo okolisa motema ba madame Belvi nzamba lolo a continuer ko batela ye parce que secret na ye azwa ngo na mabondeli azwa ngo na ko fukama yo secret no azwa ngo wapi wala nani ozango la banzela mama gambela wana ozwaka wana boyebilo mobela kanga moi jeune garçon mais alinganga malgré tout nanga se bébé na koma na goûter na koma malili na koma pete mais biloko gambela et c'est là ka on azonga ka moi jeune yo nzela no yango wana mais madame Belvi nzela ni yango na te ozana nzela moko te beaucoup na nzela ngambela Ethiopie beaucoup na nzela ni nyango nzela ya gambe porta munene ye mpota mine bokutana bon parce bokutana madame Belvi yo vino vie ba gambela ba mama sukola to ba vino bon toujours baté nani o je mazo lobela toujours baté ba vina yo kitoko te salté sointe et puis que pas produit ba dégage au moment de produit sur la sointe au moment de ta produit à poto ba na ba produit pe no vendre ba te mutata a produit pour à la fraîcheur qu'on a kini ayebi non stickté ayebi stickté ayebi anti-transpirant ayebi nini déodorant ayebi parfum wana obimisa solo makasi wana azape na eau de parfum wana nani kasi ye po na ye ateka parfum mais en attendant que parfum soko c'est oniki bien te soko sali citron te citron aussi citron peut nous frotter so il y a dans ma case c'est que citron na bicarbonate aussi bicarbonate pour ça c'est na citron unique wa ba choco peut-être choco solo produit yo pe de kuto ya mutongo zo be o ka epé déjà moi so moi au moins tu as expression na ngate zo beba pour na monde de solango zongi au raisonner solango zongi ma case faut faire la part de choses boza ba camarade na madame Belvi bo pe génération monter na théâtre bo tia ba camarade té alors si le ba camarade té
qu'on a niveau même ya musala bébé massa noté yo yebisanga film ni yo so koma ba lobela ngo tilelo ah comment le rebelle film ni oyo so koma o ba lobela ngo tilelo yo yebisanga film ni so koma o ba to vanda ba lobela film na yo ke mutu bo asala film boye elo nini yo ba benga ka ya ko jouer et puis so ba benga ko jouer o makasi ka na bêtise o makasi ka na biloba loba o makasi ka ya ko boka ba jeton o makasi ka ya ko luka ko fuyer na vie ba vie privée ba tout o makasi ka ya ko luka siko yeboye nga na bota ya zaki moteki kwanga ya zalaki bo ya ba utande ba sima mokilité ya na ba parlement na ba ministère okuta ba uta ba sima mokili et puis pop ni pamboli a bien fouta quelque part na uti na koteka kwanga na uti koteka kwanga na komi o nazala ngo lelo yo nini et témoignage ya mutu nga jema opola koma lobe jema na sala na bralima bato yi bralima c'est une place masange bimaka na sala na bralima mais place même surtout toi zonga te la fille masanga boy na boy mais on de kinzela na ngamo bela l'école qui et ben c'est comme ça voilà nani ami na ye mutu moninga sona va na kit o ya ngwende na ngaki bokondi mutu na mtu azwaka part na ye ye azu eteni na ye parce eteni neti ye siko azu eteni na ye donc azo comprendre que zo lo comprendre que non lo bela ta ça semblant oh et bien non lo bela ye papa José Nitaye les sous ouais nani papa José Nita yo nda kutu avant pardon aya suba mbaete na boy ba ko fingela nga homme de Dieu mais ba valeur na été mais déjà ba nti de c'est une personne qu'on respecte bazo yela est déjà malé mais pour ba baza ba sensé ba tangate ba no ba ko sauter ba mire tant papa pc after minerve ya ofele ya ko sauter ba mire azo kima ba classe et nous ali bosso ba ibo baza ba nani ba insensé baza ba nani ba insensé baza ba insensé yango bazo finga kasi papa je ntanga ndo ba tsenge nde munduki loba batiki munduki te alobi par rapport ndinga monela abi batela mutu non nga mutu non ça dit écriture parce que maman papa j'étais dit tapé tanga tele film madame Bevi azupe inspiration pe ya koma film ya koma ya ça pe nzembo pour la madame Bevi elle bébé da prophétesse le film c'est de la prophétie, c'est la prédication. Mais là, on a qui on est soit qui batoué, papa je te dis, lobby qui un jour va compter parmi grands. Elle a été déjà parmi les 50 femmes qui inspirent. Madame Bellevue. Papa je te dis, lobby est-ce que on a tout tout parce que azam moi si oh nzama mema musika lelo te. Madame Bellevue a dirigé mboka oh. Bon, na kata ministère culture wana madame Bellevue akoma tikuna tozao dans la 2024 en tout cas bobo na notaire bobo na té ba on s'est référé na maloba José Ntita. C'est une femme qui inspire vraiment, elle a la tête, elle a tout en fait, elle a tout voilà, merci beaucoup tozo koba na ba émission na biso j'ai bima ibele aklikambo anniversaire oyo na moi lokola bomo kenda ngo sous côté msusu tout monde Marie-Jeanne Bololé Marie-Jeanne Bololé sali vidéo na kitoko bandi joyeux anniversaire boina même akamusu ayo kotisa na kati wana son excellence madame Bellevue son excellence Bellevue Kondi Poutine de l'écriture maman Kioma mutatike écriture na défaut babi moto akopesa makambo pesama c'est madame Bellevue. Son excellence. Son excellence. Son excellence. Kota Marie-Jeanne dans le commentaire. Kota Marie-Jeanne dans le commentaire. On a accepté Bablo on est ni on. Batu ka nga problème na nketa battement ki na bozonga batu. Battement ki na bozonga batu. Batu tout bon ça ba démarche à voyage lelo. Ba bango ki na octobre a ba rendez-vous exact. Rendez-vous tout est en novembre. Octobre, rendez-vous exact. Ce qu'on vit en maman qui on a oublié de dire, bon le côté, maman, tout ce que est, ce qu'on monique, na kokina. Au moins maman ça il va devoir. Ça dit, le coup va forcer na makasi mais na kokana ngota en tout cas na otika. Madame Bellevue a forcé de collection maman teke à l'accès comme chrétien na makasi. Ils ont donné na été. Ils ont makam o ya yebité. Alors tant ils ont bêta na mutu. Avec qui nous voir na poto.
azotika na ye makambo oyo azotika na ye atiki yaya mais bino bobangaki moto alongo na basila koma kosalela gag azokoka na eloko te tika nazalanka na bagagi kaka mais bino bobangaki ntango afungolaki chaîne azongaki so azwa formation asa formation bieta kata azwaka 3 séances fallait à 12 ye azwaka 9 mombata yo moko akima ye azwaka baélémentaire mpe baleson ya ebandeli wana nde ye azwa mais opener akokota ngo na kati ya profondeur azwa te donc azwaka introduction tokoloba adeveloppaka te moi na introduction ezaka mpo molai ye siko akima azwa 3 yango wana bino selon bino akomaka histoire te takoma te moto akoma abeda shu mais tomonaka bakoma kombo na ye une histoire kasi mpo abeda shu ye mo moto atikaka bakoma bongo te ayuma te eloko ngam na bimisi bayelelanga motu okoma mpo na lolendo non jamais botya ngai ayuma voilà merci beaucoup Jemima Ibele tozo continuer toujours totika mo mukie ngambu ya anniversaire tomoni vidéo ezo faire parler bato maman na biso 7e bagarre maman na biso 7e bagarre asalaki eloko moko boye avandi tomonaki basortie médiatique ya bato ebele mais ye asali mwa sortie médiatique ya telefone na ye kaka na selfie mais on est photo zango vidéo pour bamona pena réalité tozwa vidéo ya maman bataille ba te bamona to créer pour comment que to kosele makam voilà on se retrouve dans des poussières de minutes comme ça voilà ah oui bonsoir nayebi que tout ça bien comme nous tout ça bien on a besoin de répondre tout faire sur la tête mais na répondre plus mon tout na hivi nika pasi mtu mmoja alikuwa sasa baada za pauvre mtu apasi akikuchale kinya sala théâtre tout ça tout ngao na chele bomba ngo bacha bana ngana chele kibuza musala ne babo bacha bana musana alors bah on met façon toujours balikama faut ça ilaka sagesse non intelligence faut ça il a la sagesse mais nazo comprendre bien bata mobilité bozo compliquer vie na ngai na ki pauvreté na nga botika ngai bino batu bozana ba richesse bozana ba mo na moni place mutu mo da tonga ta imebe bala kisina ta na réseaux sociaux ta ba TikTok ka ok non o bona mais bino bozaka ba commissionnaire ba mapanga bato o même bezo ka misa ngai o bozaka ba commissionnaire n'importe quoi. Yo commissionnaire menga mama lupango. Yo commissionnaire dit bina za lupango pas sombi pas na bino ba commissionnaire. Désolé pour vous. Yo mtuza na mbongo ebele za na mbongo na ebele. Nga mbongo na nga solo zanzambe Yesu Masia na yambaye comme Seigneur et Sauveur. Ah, obi ko pesi nga pasi mingi. Po ozana nous concentrer na liwa na yo na no ko kufa no soki poto te. Ah ma chérie. Nini na nga ili kambo nini? Problème nini? Oh, est-ce que vous que c'est un bagarre et baroloba? Oui, bien que naïbi ko se défendre. Alors tant que yozo leka, tant que bino bozo leka, bozo loba. Tant que loba na on tient à nous concentrer na loa na zo belisa. Na bi hôpital. Voilà, to moni vidéo na biso ya 7e bagarre à lobby ebele. A lobby nga soki na tiaka motu na ngai na tiaka leki na ngai ebongo yo tiaka bana te soki nga na tiaki na za nini te yo za commissionnaire te Natalian ba maloba wana yo tango moni vidéo wana azo bwakela moto azo ba te répondre à répondre nani motu oya ko ya ko finga eti tout le monde a dit que hier à côté ça les qui naïe na théâtre et pas quoi bien c'était bagarre pas bien pas côté ça moi na baké na la monnaie pas hier mais ko finga mutu commissionnaire parce que commissionnaire dans mutu yo za mapangu te mais o ça la mutu ba commissionnaire ba mapangu na ye kasi c'était bagarre à fingi te kasi c'était bagarre à fingi te c'était bagarre ba finga kiye c'était bagarre ba finga kiye parce que c'était bagarre na tour na ye c'était bagarre na tour na ye aye ko sa nini aye ko répondre vous comprenez c'était bagarre na tour na ye aye ko répondre batu
na genre nini alobi ke ngai na koti sikutu leki nanga et bon yo mtokota mwana siko boluka comédien ou akota mwana na théâtre Maman Kalunga, Miss Kalunga, Kotisem, Aza déjà dans le théâtre. Nani Yagabi, Nani moi na pas Kotisem dans le théâtre. Nani tous baza moi belé ou ba Kotisa Kotaba dans le théâtre. Mais Thérèse Yapé, moi na ye o ya nani Salaki nani Sabrina. Kotisa Azape artiste mais au juste 7e azolobi. Malobane asuka, est-ce que vous malobane asuka? Abini. Alobi boy, nanu na yete na no hôpital. Ah, sona ya ngama kama ba mikolo na ngana kolo ba mpinda te na mona ki ba mikolo ba sama maki mikolo ngapa na mona nena kota na kati na mona te 7e soir ye peut-être ko ça somo ba ya kaka ye bango ba banda ba tete kala ngala tana zalaka te ba yebani moi bien so c'était okuna ya lobi ope kuna ya lobi ba ba yebani ngala kota makambo na pona sani siko ne la ba ye na uto mona émission na ye déjà. Mais il y a au moins c'était un peu abano ya ka ba minute ka mukie po azam to matanga 2 minutes à part abiki ka mukie kaka mami mami babiloko aneza babiloko ba passe temps parce que faut faire des choses tara mania za ba mettre minene na mboko ba son éminence sko tango kota ba poto mo bo ezanga mutuna makolo mais non babi pas comment n'importe parole kanda Belvi porte-parole te pour mami tsa lobela madame be aime ça ko defendre madame be ya pour la fille yo la mami ko na bela o bona ga mingi na bela te azar mingi te mais abi asala ngo pour la bolingo te pour la bolingo ya ndeko na ya mwasi sans intérêt sans forcing pour la mbongo te c'est mon là babe on ni bolingo quoi bolingo mtema depuis même ça sombaki c'était baga pas sombaki pour y a commissionnaire té mais la tout soit yaya yé moko commissionnaire so abi que non yaya ngana solo commissionnaire parce que tata nga pata ma belé en fait ça vérité na mo bomba ba ni bazala batu batakana théâtre tende mona pesa mo patient yo ngana kotsa leki na ngai yo kotsa mwana eza bongo to luka kwanga mwana luka kwanga leki pa luka kwanga abi bongo so ngana kotsa leki na ngai. Bon, papa, il faut créer une polémique. Ça va, voilà, merci beaucoup. Toujours continuer, toujours. Les Cambouis, il y a des dédicaces, toujours comprendre dans notre. Et si tu mon quête au monde, peu côté Belvi quand on a pour boire ba communicateur na ye pour côté peine ba cook maman si la zo boire ka boire na ba toi. Tu sais la différence entre le communicateur et Madame Belvina et le communicateur à Kuna. Il y a un point ni biso to yaka ko contribuer pour la musala maman Belvi. OK. Ba communicateur ya Madame Belvi. To fanda ba to tali. Et là ni auto ko ba sala musala Madame Belvi te ba micro, to na ba micro. Te to na besoin ya ba benga oni. O bo tsaka ni ba perche. 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 Tu es na machine. Blom su auto to ya kana ngba maman to filma ngote. O biso wa communicateur to zu to na. OK. Ya on to mona ki na surprise bo pesa ki machine. Pour ça qui coincé qui joue anniversaire. C'est quoi différence ou on est différence ko ban communicateur a kuna. Ba finga ka ba ene ya théâtre. OK. Ngande na zabo ata mutumo ala guerre na Madame Belvi. Non fana na finga e boete. Na ko lobelo mo boy. En général, mais na ko ete na bi que non en particulier na yo te non ça ngote. Non ça ngote. Parce que vu mon éducation ça ne me permet pas aussi de faire ça. Pour te moni kota SB abwaki bazuma alobi yepena yoka kate wala mo albende mura plutôt yoka mura yepena yoka kate ata pekisi yoka kate ce n'est pas normal pour tout mona ba mura wana ba finga ba communicateur ba finga ba papé lombe ba finga ba président wala siko a diminuer ka papa na yemo ka bimisa na théâtre vu que tu pour belle la génération na été belle na sima na ye OK belle la génération mona été quand on a bon temps à battre ba finir papa na elombe ala botala mu battu ba finir papa masumu ya
ado dédicace parce que afinga ba collègue loka ba mama top afinga ba Milo hein mais obi afinga la Irsile Bafinga Irsile oyo ayebisa producteur abi producteur na jouer na film wana te soki botie te soki botie pe mpo nga mpe na jouer et puis ye moko alobango bato bafinga yo siko obwaka tu prends plaisir et puis la vidéo bavanda obela komba ya gabi yaka donc moni ya gabi ki jalelo na ye moni siko moi ka kitisi ya gabi alongo comédienne alongo acteur na mboka langa o nga na respectaka ko ba obenge aya o défendre e bon koni e puis ya gabi bavanda bengi sila yaka po ebinga ya gabi yaka na ye yaka na ko yana nga fatika bloka bongo po wana yana nga o bokila le kondoko bis monga sedaka te monga zaka lâche te monga zaka faible te tuke monga zaka faible te monga batinda ke te yo tout va nous kaka mto saka lo mo ba binanga lo bango yo lo basi na lo bango te po monga batinda ke bloka wana te oui monga sala manga na consentement le monga biki na sala pour les qui y a des gens qui ont mongo bokila lokolo soki lelo be guerre to zonga masuwa moko siko na linga ke azala ndenge moko boye ba valeur mo boye ba respect mo boye ke mutu mo boye bane ba yi passa la tête le kwa yo a obelela yo tango obele wana ide nini kuna yini yo kotelanga kuna anniversaire mo boye ya ko pesa la âge ya ko tumba Bevi akomata na 100 ans lelo be awso maka mineno emonana e bongo ba bikola bevi o ba jalelo ya bunia ya baninga na bango ba comédienne di banani pour bango ba calculer âge à Belleville âge madame Bevi comme na bango ba calculer ngo parce que na âge awso maka o ezomonana c'est-à-dire a pesa ba tu vie pour Bevi a pesa tu vie ouais mutu ana poto me olobela Bevi oui ma tabongo te tuzomona baba mutu ana Congo awa boye ba fondation ba veuve ba orphelin à part restaurant Bevi na biloko ekotaka mbongo et bebe amatala ba taxi na banzela a ba taxi amatina taxi mais bite taxi la matina ya Bevi takutu na kwesi na bracelet OK loba autour de ba réaliste ko tout appela miso batu Bevi donne la vie. OK. Parce qu'on a âge à commune en haut, ça m'a ramené aux hommes. Les bons on a âge aux anangos. Ce qu'on a les qui n'a y oui. Ce qu'on peut me connaître, tu as fait quoi? Ou alors tu fais quoi? Na âge au commune en haut, ça la nini. Le lot ce que tu zate, tu reconnaître yo na nini. Qui a muto à ça la rapé boy. Ah muto li connaît les kakaboy. Ah muto li connaît les kakaboy. Mais non. Mais tu raisonner peut-être sur moi bah tu es belé. Il y a une chose dans le bango si côté, batoué bango dans le bango la batan o ezala. Netini. Bon comprendre. Et le madame Bezi na simane. Et ça les mina vie nanga. Bon comprendre. Bon ta bon comprendre. Toza na YouTube bon comprendre. On confléchit tout le monde pour comprendre. Ba comprendre na batan on ekoka. Ka mingi te baza makal, tu vois. Mais ba te bébé to raisonner bango pour ba te bébé ba ça ba blora minene ndeti ba papi lombe ba jouer ba blora minene ba papa masumba jouer wala ba icône auto ko sangsa ba buzoba la biso elinge banda te ba bijou la jouer maman prophétesse ba ibutu ba jouer ba blora minene ba nani ba gabi ba jouer ba koto en tout cas to raisonnement ba te belé pour na par rapport ya génération par génération penza nini neto ka papa lombe ba masumba ba icône ba ko tia ba on la ba blora la biso o banda te par rapport à neto lo ba ke potanga ba bango te to raisonner bango to raisonner ba Kilimanjaro ba to ba salinzela po ba te belé ba leka ba otala bona ba groupe salongo OK ba papa masumba na groupe le quoi la vie na film le quoi la vie est belle et si la raté til lelo on regarde toujours la vie est belle to mona papa masumba là yala ka yala ah yaya to muneti to mona ya biso ya gabi na mboko bafinga na ndako bafinga masasi na mboko bafinga masasi ya sele bafinga na mboko yo en tout cas to raisonner ba te belé na mboka to raisonner penza ba viva riva to raisonner ya gabi surtout sur totali viva riva to raisonner ya gabi ya bien belle to raisonner comment on y viva nani viva riva batala ngo tina ba avion tala no moi place to raisonner les yaya oh yé vous a sommet pour a déjà international
asala film moko boye ebima lokwa réalité mais ezalaka réalité te makambo esalemana ezalaka réalité te mais ebima lokwa réalité mpo aincarna rôle aza star international bino boyeba valeur nete na mboka oyo akoma nani bino boyeba valeur te na mboka wana na banete yango bakoya osa reporter to bakotuna bato bakoraisonne akoma bakomona akoma nani akoma kodefendre esila mumo kolobia kolobaki wana otiki sikoyo ochange lisusu ozela kodefendre kodefendre ya kolobela te kolobela mpe na kodefendre kolobela naye kolobela naye kolobelela yo akoma ni kolobela sila siko naye mo bamindela na oyo bauta poto wana bayosala siko mpo mindele bazalaka bongo baza mo documentaire bavi na bango après ça qu'est-ce qu'elle est devenue ou alors qu'est-ce qu'il est devenu baoyoka siko s'informer bayokotala boye kaka boye tandandanda molobeli ya mama Muteke désolé balembi ba motango ba ozona koma mukala bazala choqué basi ma to rezo ba te belé to rezo ile ti ba nani ba ya bijou surtout na Kilimanjaro maman prophétesse oui to raisonner place wana na Kilimanjaro maman prophétesse to na ba te belé donc amutoyo asali pe trop na monde de théâtre en tout cas ba bijou pe na ba film ba 5 na ba le lobo 35 ans 40 ans de carrière to raisonner ba ça pe documentaire yesko ba écouter nani yeso ba mindeli ba yende ba ne olobeli to ba par rapport à lignée na yo olobeli ne de yota la gabi na sala ba naître ba ya côté naître naître ada côté msu phase zo lemba lemba place msu pena phase ya makasi phase za makasi te wana za naître te wana za pena phase moko pena pesi pena phase wana bato électricité ngana bien te to pena phase de pesi pena phase et côté faible ana côté faible ndeza ra moi mamki habité tu au phase wana pesa côté ni na msa na ya théâtre azo jouer moi trop mikolo jouer makasi mikolo partout ba otata na ba rôle a jouer makasi lo na lingende yango a jouer wana ya na ngai ngalo linganda jouer baleki na ngaba zefu balia faut jouer. Voilà, merci beaucoup tozo ke na biso petit à petit vers la fin tomoni Linda Cote a posté botika mwana na vana botika mwana na vana botika Linda avanda bakaya kobundisela biso epamba bango kuna baza bata makasi na bambasu na bampese na banini to lingi na biso te botika Linda aza artiste comédienne oyo ayebi kotia musane en valeur Linda alongwe Lubumbashi aye na Congo asali kaka film na mingi bazongi da Lubumbashi soki su musale bengi na Congo $250 soki 300 afuti billet na aye asali musane azongi donc bon pesa Linda valeur c'est une vraiment artiste oyo boyeba ki ko saela été en train de découvrir Linda na bella bo comprendre que pendant tout ce temps boyeba ko saela Linda te mais publication na ye eza moins mystique na dia zolo baku boye batu bazomona yango meilleure productrice bongo za makam o babi kufuma ma monambwa mafula kumundu eloko mbwa moni esuka la motema siko bolingi kaka bomba ya bomi na ita lobi na vérité ya mbwate ya mutu mais meilleure productrice ya uti kotoyo bane pour ça ba production ye azambwate azamutu ya moni amoni ke ye mama Belvin da meilleure productrice abi Belvin kandi meilleure productrice exactement ke ba betele le solo à vivre ye moka vivre mona ndeli ba okoti et puis liba tout dans liba ba ligne des akini zani tourner jour mona madame Belvin wasco dernier de libabe ça dit ba opeso correction ya vie OK ato sendeni eteyo o mona ke non ouais c'est que tozong na maloba ye moka loba je gère je dirige je contrôle ici je gère je dirige je contrôle et puis je corrige et puis je corrige encore les applique pour outil côté production ça mama kasi auto boya bengi productrice à makasi te productrice mutoyo azosala makambe komona na Congo et mona na Congo par rapport à Mbossa vous comprenez na Congo ya Congo kabo trop de bruit trop de papa parler donc voilà
Donc c'est un peu ça. Madame Belvi n'a plus rien à prouver dans le Congo. Et au Monana. Toi, n'est pas pour prouver. On est allé qui parmi Babiloko, il y a presque il y a sous 4 qui t'ont sur la shit. Moi, il y a mouké oyo. Polémique, t'es papa. T'es comme une soupe. T'es polémique, t'es non. Quand tu as mouké, tu as moué na internet. Oh, tu as moué na internet. Ceux qui va lobby moutou, à comment na cheville na yote. Il y a qui s'en ah, pour ça, la télé, les qui musika. Il y a un asikoto à l'équipe na TV. Abipe en tout cas Marie-Jeanne na cheville pena ici là. Ah pour ça. Ah comment vous êtes dans la cheville na. Barési. Bon, bon peut-être parce que les lobes ici là dans baba cook. Mais Marie-Jeanne aime sous un bateau te qu'il y a comme mon bébé bololé mon basu na kaé. Na côté jouer, tout aller bien. Si le thé matin na Marie-Jeanne n'a joué. Hein? Si le thé matin na Marie-Jeanne n'a joué. Donc selon you, si la hôtel m'a même pas na cheville à Marie-Jeanne n'a joué. Ce côté base à fan. Si la équipe pour la base parce qu'il y a un baba coupe na. Le côté ko jouer au thé matin. Mais ba benga pomba scène, ba benga bili on. Pomba scène on a m'tapé comme la madame parce que madame a fait ses rôles à jouer à coacher na. Yango ça qui on bien. Yo madame yango mais mon madame bébé benga ke pomba pas ça qui on peut bien. Tout ça va réaliser. Tout ça musa ne bien ya bongo boyango. T'es encouragé. Après c'est comme pomba scène. Moi comme makasi ba agitation ba nini. Voilà. Yango la bébé benga ke pomba scène. Pas ça là on peut kitoko. Ah, joueur andi na pilo mo bulora ba pomba. Et dans des rôle, il y a pas rôle. Mais côté pené ko jouer na yena Marie-Jeanne né. Te ya maya leki. Ya maya leki. Aleki et même pas na. Ya maya joueur to quoi. Ya ba fifana to longa fanatisme, ya maya joueur to. To longa fanatisme a jouer bien. Ya maya leki. A jouer pena bien. Mutu na mutu pas da mutu ne pas leki comme na cheville na etin, bazana ba. Voilà, merci beaucoup. Toi, en opération, porte da polele. Oh, toi, nga kenda. Oh, toi, nga kenda nae. Dès ba msu ba kenda ki. So moni ki oza l'est na Bellevue TV. OK. Opération nini? Kenda. Ba kenda na bango. Donc, oh, aza vrai te na Bellevue ya kenda. Kende. So momo ya kenonga na okasu atela ko na comme na kaka kende. Parce que ba tout ba ko tourner na bela. Ba artiste à Bellevue TV. Bapi ba salarié na Bellevue. Mais tant on lobby boy na. Bapi ba engagé na Bellevue. Et là au moins ba créer comme au départ, et dans départ. Mais bino so Bellevue a belio a Castello a Pesio Mbongo. Asel elle comme ça au boto en partenariat. Ya za besoin musano, ya besoin Mbongo. Ici boto en partenariat. Et le quoi artiste. Oui, le quoi artiste a Pesio caché na aussi ce qui. Mais c'est ça. Mais bino barba na Bellevue, botanga ba décor banani bana ba Bellevue. Te wana za ndenga YouTube. Na ndenga YouTube bana ba Bellevue. Lelo boy soki décor aleki na za mwana te. Osala mabete place wana. Décor aba benga élève du maître. Ada mwana ya Elombe sur le plan télé clair, ba formation ba ni. Mais ko yelo na YouTube pour abima. Na ndenga YouTube sur le plan ni oh. Il faut pas éclaircir. Yemo ka benga de décor ma benga mama. Abi maman. Ba honnête benga maman. Ça pour la bonté. Non, il faut qu'il y ait bien une chose ba ida ba ba na Bellevue. Mais les loso gars les Aïda mona madame Bellevue. Aïda benga mère maman. Même l'anniversaire benga tout anniversaire à maman. Mtatinda le beza mutute. Avec l'anniversaire à maman, ouais, yemo. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre petite. Nous sommes à la fin de notre Kisongi. Il faut s'engo bien. Bon. Pour yo valtina o linga ngana beba na maman na so Ange Maïcha pour yo ka bien. Non, ils avaient pas question. Pour ça toi il ba éclaircissement bouquet. On a serre na ngai pour elo reza na honte. Tout ça tout comme l'impression na suka ba dédicace to. Ba dédicace na ngana pesi mbote na ba hypocrite nyonso o boda ti lelo pemena na madame Bellevue. Boda doeba ke boda de démasquer. OK. To sto yebi bino ke yo za hypocrite, yo za hypocrite. To ze la ka ndebo kenda. Et puis bato bokenda ki Suisse na ngoya ndeni. Bokota ki pe. Down. Bato bakenda ki. Bokota ki pe. Boy like c'est nini ba. Sans impact. Sans impact, ya ba kiti sous makasi.
impact ezako tout Baby TV nde makambo te ya aso leki ya quoi miroir miroir baby miroir en tout cas yo mutama be en tout cas la série des anniversaires de continuer ba suppose de belé toza absolument to se pena biso to absolument enjoy to ata na problème mutu te donc bolamba bolia bosatu boko sala fait na minto be aérobe na restaurant viva donc et sengo donc chilengi nyoso ki toko donc kala mingi te to ça enjoy donc voilà chez nous tout va bien ça te soit baby quand il a patron la poutine de l'écriture maman kioma mutatike critique à défaut la femme c'est l'homme en cœur. Merci beaucoup, c'était notre petite interview avec Jemima Ibele, gros bébé de la presse. Nous vous disons merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Bye bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h/24h s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.